Kongo mboka ya Lumumba toza koyeba te soki toza kokende wapi po oyo toza komona na SNEL toyebi te soki topesa yango kombo nini. Eske SNEL esalaka musala to ekoma nango société ya ba démissionnaire. Botala neti awa toza na komini ya Kimbantseke route Mokali na ngambu ya pont basinga ya courant en désordre neti kaka SNEL ezalaka te. Nzokande afutisaka batu oyo ba facture chaque mois. Kasi oyo etali basinga pe ba câble ya courant to ba cabine mwana na mwana milukela solution. Kobanga surtout soki mbula ebeti mawa mingi. Bakonzi ya SNEL boza wapi? Quelques habitants ya quartier P balelisaki mbonda. Oyo nakoki koloba na bango en tout cas bakanisela biso courant ndobo epelaka pete insécurité makasi mwinde zate tala bana na biso bazobonga te. SNEL zwa ba responsabilité na yo en tout et pour tout poko éviter ba dégâts ya ndenge na ndenge. Bozela kaka likama ekoma te, botia ba câble ya malamu, bobongisa cabine pona kosunga population. Otolobaki te. Ndeko na ngai nakosa yo te ba moma ozali kosakana na mai awa ya kisasa atako ba komini mingi pe ezanga nango ba mai boyebake na bamboka na biso te ba province mingi bazali kosufula ndenge moko ya mabe makasi botala lokola awa tozali mingi na tembo obingi batu bakendaka Angola bayebi yango parce que ezali mboka oyo ekenda nsango mais kokamwa soki okobi awa bidon ya 25 litres oyo tosombaka na ba 200 fois 150 fois kuna eza na 1000 francs esalaka pasi toyebi ke tembo pe ebimisa ba leader ya ndenge na ndenge mais bazaki ata moye ya kotiela bango ata forage po bandeko oyo bazwa pe moye kotoka mai na ba prix moko kitoko bino moko boyoka ndenge nini babeti mbonda liboso ya kamera ya mbonda ekolo awa biso tozo souffrir po na mai vraiment bosala tu boba television mai tala ndenge tozo kumba ba kilo na bangomba vraiment biso na ba âge na biso alors ça passe vraiment mai ndeba matili biso mai na mboka eloko naza nango toza boye toza na pasi moko kosakana te mboko ozomona nayebi te bato soki bapumboka likolo baye kokweyawa toyebi te nzela eza te mai eza te toza na pasi yaya ndenge tozali awa ya boye biso mbonda ekolo tokobelela na banotable ya tembo atra badiamatifer to pena baactionnaire ya ndenge na ndenge bokitana lukuna na tembo botala situation ya mai poso totali régie des eaux mawa kutu Kinshasa kutu bakokala bango te bango kuna ezali kaka pasi esengeli biso moko to se prendre en charge soko yebi oza notable ya kuna bokita bokita ba forage ya kitoko et permettre bandeko oyo batoka ka bema ile ba condition moko ya malamu po baza pe na droit ko vivre ba congolais yango biso betisika kambonda tout ça yango pour la bolingo tout bolamu ya République démocratique Congo en particulier ville province ya Kinshasa Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo to abordaka basi nyonso lokola politique économique socio-culturel religion pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso ko ba commune ya biso ya Gombe ezali géré. Nous avons un bourgmestre très incompétent na commune ya Gombe avec bango kine ko bonga déjà bo sote ko zalate érosion ko zalate parce que bango ba solada ba bisimbi et ça la passe de to monaka
cas de meurtre ezali ko salema parce que bandeko bato benga bango ba malfrant o ba yaka wana ko profiter na pona molili esika ba moni insécurité ezali ba bandiko molili ezali obscurité ba bandiko créer insécurité. C'est-à-dire quoi? To yebi c'est ba ko sala bangonde ba ko gérer ba commune o ezali base ya chef de l'état o yé moko azaka ya katia ko préparer pona et soutenir ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso yango biso a na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango ka mbonda partout est côté la commune na bino numéro na biso zali yangwana ya Kinshasa telema ongenga na mwinda ya nkolo ndeko ya Congo botuna ngai nini. Fondation Patrick Moloni Muke a organisé mobangela journée spéciale ya le 8 mars 2025 po na kokutana na ba membre na nyonso surtout mingi ba mama ekozala journée moko bakobeta masolo ebele na cadre ya kozala bomoko na ba mama ya partie est ya République démocratique du Congo mobimba pe ko soutenir ba FRDC elongo na ba institution ya mboka na biso bondi melanga ike ekozala pe occasion po ba membre baeba vision ya Fondation Patrick Moloni Muke et surtout que yemoko le président fondateur ya fondation le grand chef coutumier Patrick Moloni Muke asalaka aventure te na makambu oyo etali bolingo ya République démocratique du Congo pe na ya ba congolais boyebake ba mama nyonso ya Kingasani soki oyebike oza membre ya Fondation Patrick Moloni Muke yebela déjà lingake 10 ngingo ebetela yo oza déjà mobimba na terrain ya lipate na lobi bien 10 ngingo na terrain ya lipate ba activité ekozala ebele ya ndenge na ndenge surprise spéciale ezake na suka ya masolo mama nyonso akozwa liputa na ye avec impact na idéologie na Fondation Patrick Moloni Muke social ya bamembre eza kobeta makitoko na Fondation Patrick Moloni Muke nde tokotonga koko kitoko pe mbonda esi ekomi mosika yango biso tobetisika kambonda. Lelo na Kinshasa likambo ya bosoto bato ebele bazali konyonga na yango makasi me OVD azali kosala mosala na ye kitoko ndenge kaka bozali komona na bilili me boyebake na nsima ya kosala mosala na ye bainondisi na ye nyonso atikaka yango alongolaka yango te awa tozali na aveni poso na kwe otala bambuteyage koma kosala me awa ebele makasi eloko ya kokamwa akireka nivo oyo ebima ti na pongabi oyo ememaka mai esika bozali komona atiki bosoto na ye ebele moyeba mama bateka eza te tala bamama oyo bazoteka likolo ya fulu telemaki abimaki na ndako na ye na bafeti oyo moye asala autrement eza te azoteka nde kaka likolo ya fulu tango biso magazine Bonda Ekolo tokitaki boyoka ndenge babetisaki mbonda sepozo mpona bakanali oyo eza base ya bakalani nyonso longonya mpona ye asali mosala emonani mbula ebete semaine passé mai ekule bien mais likambo etikali monene papa eza likambo ya bosoto oyo balongoli na terrasse salite oyo balongoli na terrasse eza libanda ebongo soki mbula ya monene ebeti papa omoni bionso nyonso ekozonga na terrasse tozosenga mokonzi kini bopeto longonya tindele biso OVD na bakamio bayo kolongola bosoto nyonso eza libanda babalabala ata awa na kati ya wenze bosoto ebele tokosenga na OVD zwa basharge na yo mema mosala oti na suka ya kotika bosoto boye mabe makasi po vi na bango balekisaka ntango na bango ebele na oyo esika boye mabe makasi mwana Congo botala bisika oyo tozali bamandala na ebele boye mingi bokoluka boye basoki tozali wapi boye bake tozali na secteur ya Mawanga na territoire ya Kasongolunda kuna na province ya Kwango botala bandeko oyo bamama ebele ndenge batali biloko na bango na se batekaka kaka mabele boye po awa wenze ezalaka te ekoma kosala pasi
kocha biloko mabele nyonso oyo eza kosala ke bosoto bokono ekota kati na nzoto ya bato yango liboso ya kamera ya mbonda ekolo tango etambolaki tourne mulayi kuna na province ya Kwango mingi na territoire Kasongolunda awa na setera mawanga bino moko boyoka ndenge nini babetisi mbonda na pasi tozoluka ka lisungu basalela biso wenze mai tozana mai te nzela pasi donc makambo nyonso pasi nani mutu akosunga biso vraiment tozoluka nde mutu akosunga biso toli papa tala nde tozoteka wenze nyonso ozomona kaka yango kaka ozomona wenze kitoko te tozana mai te banzela mpe kobeba toto tozati na posa lisuni mawange eza kobeba mutu akosunga biso aza te toana posa batongela biso wenze tala wenze tozoteka biso bamama toza na bana bazotanga toza kaka na posa yeloko mosusu te batongela biso kaka wenze toza na posa kaka ya wenze tozoteka na sia mandalala awa tokosenga na baautorité mingi banatif ya Kwango pe ya territoire ya Kasongolunda pe bandeko secteur mawanga boza ebele awa la Kinshasa boza kozwa misolo ya ndenge na ndenge botalaka be rétroviseur boyeba bandeko obotika bakoma kolela la pasi na bakombola bino et surtout que batiaka baelika bipala bino bozala te bamoma bakampani ka bokosunga bango mengonga mpe yango oyo bosala bango wenze ya kitoko ekosala bango mpe kitoko bakosepela mingi kolela po susi na bango kaka eza wenze yango biso tobetisi mbonda. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Travaillez, prenez de la peine. Lokola yemoko nzambe aloba na elanga ya Eden, vous mangerez de tout ce qui est vert. Légumes ezali très important na santé ya tout être humain parce que ezali na ba vitamine ebele. Awa tozali na komini ya Kimbantseke, bilanga monene oyo bozali komona ezali pona kosunga population. Kasi ba matériel ya utilisation ya malonga ezali te. Selon basali bilanga oyo, pasi kaka pona bazosalela nyonso na maboko. Wana pona koluka population ba bénéficier pe kosunga mabota na bango. Est-ce que tokolia kaka biloko oyo ezouta na mboka ya bapaya? Congo ezali na mabele moko riche to exploiter yango na ndenge esengeli. Ba mama to pe basali bilanga baleli na bakonzi to pe na ministre ya agriculture ayeba na kosunga bango na ba matériel ya misala. Bapau, machette, Kongo to pe bisaleli misusu. Po nyonso wana ezali kaka na intérêt ya bato nyonso. tokoma omona toyebi ke mobali azaka mokonzi ya mwasi lelo namoni phénomène yango échange nango ekomi lokola ke basi bakomi mikonzi ya mibali 4 heures wana soki ebeti mobali mwasi azosote na ye mobali pa alobaka te eloko te atunaka ne pa te eloko te asalaka ne pa te eloko te bana oyo toboti yo mwasi bakoma otuna mama e tongo etani otiki ya ti ya tongo otiki ya mapa ya pokwa otiki biloko ya kolia obundani mpo na transport na bango ya classe obundani bakouta classe ezokamusa biso likambo oyo mayele kutu po toloba tozomona te toyebi te to bando tuna neti nani po tozwa solution ya likambo oyo vi nanga papa totali malgré tout mobali akozwa charge nanga mais soki lelo totiki kaka mibali pamba ezala pasi souffrance eleki makasi kotika mobali ye moko okende koluka aoya nango ezosimba lisu te na ndako meme omona ata mbongo ya wenze mobali akopesa 10 000 mais okeboye na wenze
autrement kosala eza te yango wana ekomi ka papa abimi nga mpe nabimi mpo toluki mpo na kobokola bana na biso anti oyebi te mbai bakoma kaka sozo azwi mwasi ya bato akomi kosufrir ya moso akomona mpasi eleki asanya banda oluka te mpo na ngai naluka mbo mpona mobali naluka mbo mpona bana na ngai nalisa bana na ngai bafuta bango classe batanga bazala viale bazalaka à l'aise oyo mibali baza baventurier mingi bana na kati ya ndako batundaka papa neti biso babota biso epa bapapa na biso okamwaka mama na ntongo azwi mbongo epa papa asali bino makambo nyonso bino bozomona na ndenge ezosalama te lelo biso bamama tomemi ngambo ekulu suku tata yesu akitisaka na gologota ya biso ezokita te bilongi ebebi nzoto ebebi mutu ebebi polere nyonso ozaka na raisonnement na likolo ya raisonnement na likolo ya raisonnement tata mpe akoki komona nyonso na mavanisaka te yo mwasi tatuna oke mama omoni modele oyo tozokendila problème eza tata yo ozonyokoma nga mpe nazomona mpo bozwi eza te akopesa yo pata signe d'encouragement te na kati ya ndako tata komana eloko ya lion na ntango ya kala nde toyebaka ke mwasi asalemaka mpo na kozala na cuisine mpo na kobota bana mpe mobali nde abengamaki na kosala mosala mpe na kotanga kelasi kasi lelo elongo na modernisation mwasi mpe bapesa ye opportunité ya kotanga mpe ya kosala mosala ensemble na mobali ya kokamwa ezali ke awa na République démocratique du Congo plus précisément na ville province ya Kinshasa ba jeune fille ebele babosana na bango nzela ya kelasi kasi bakoma kolinga na bango kobota po yango nde ekoma distraction na bango ya makasi okomona ba jeune fille ebele kitoko na nzela pe okokanisa lobi atonda mayele mingi ba jeune fille ya 12, 15, 16, 17, 18, 20 ans okokanisa on dirait bana oyo bakendaka kelasi nzoka nde bakendaka te me kasi bakendaka na bango kotambola bitambola nyonso wana kaka pona koluka bana tango biso mbonda ekolo tokitaki na terrain boyoka ndenge bamama mpe bapapa ebele babetisaki mbonda soki azoyekele bapara na ye te mwana na ngai tika nzela oyo eza nzela mabe ntango klase azoboya te epui na ye ezaka likolo alingi kaka mibali kobima libanda kolala libanda azobotaka oyo azoloba nyonso azozwa ngo te sikoyo bapara tokosaka naza mwana ngai nazopesa yaya tala batambolaka boye vanda boye zala kimia ozala na kimia te ozalaka shosho sikoyo fo obota kaka bafille ebele soki bakomi lokoso to bakomi libota eza mpo bakomi kolanda iphone na kabelo oka bakomi kolanda ba iphone na kabelo nde komotinda bango bazwa bazemi oyo ayebi kutata te fille moko omonaka katika mibali 5 mibali bafille mosusu baka basenke azoyeba mpe tata te mpona nini alandaki elengi ya iphone kabelo oyo kotasomba lipapa oyo kotasombela ye boye oyo kotasombela ye boye yango komosala bafille babota pambapamba na yango tokosenga kaka na jeunesse congolaise botika bitambola botika baloyenge mpe botika bibota botanga kelasi mpe boyoka batoli ya baparent paske yango nde ekosunga bino boyeba kokola malamu mpe boyeba koassire jeunesse na bino olie lobi okoma kosenga okoma kuluna okoma na yo mwana ya balabala et pourtant koza na baboti pe oza na opportunité siko ya kotanga yokela baboti na yo pe landa nzela ya kelasi po yango nde ekosunga yo lobi pe na bino baboti boyeba na koassire éducation ya bana na bino parce que lobi bana oyo bakosala fierté na bino pe bokobetela bango maboko biso awa na mbonda ekolo tobetisi kaka mbonda bana Congo Kinshasa bana Congo Brazzaville yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence.
awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pe na oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme eyokani yo. Nekolanga ya Congo boyebake musala mabe ya ba policier mingi baza kosala awa na ville province ya Kinshasa ekoma kosala soni neti kaka batikala jamais kozwa ba formation bibeta beta ya masasi ekoma lokola lipa oyo batia mwamba ya ofele botala lokola awa toza na commune ya Selembao bibeta beta ya masasi ya ba policier e kozwa mama ya batu oyo atekaka mapape abokoloka libota na ye kaka na musala na ye oyo mama akufi sur place esali pasi pe population bazwi kanda babuka kaka susiat oyo kutu tous les policiers tout la mwisi ya zaza bino moko boyoka mbonda oyo ebetamaki kuna tomoni bapolisier babeti bato masasi bato bakufi biso atake balider d'opinion eloko ya liboso tometuza na population omoni nakasi yoma omoni yaki banzete bamabanga babuka biloko oyo boye toboyi babuka yango mais toza kodeplore comportement ya bapolisier na biso baoke okongolaka nde mbongo ya salongo yango ebomisi bato soki bolongoli mpe sati biso tokosila basoda bango bayaka awa babomaka po sete eza angamba kokokana kwetike sete babongo bango ezala ya bango te ya biso bango ya bango te ya biso koma ba 18 otambola te mikangakanga bata basinga pena boye baleki trop problème eza koservule wa mbinza selema ba 5 chiffres baleki trop donc bapolisier baza non payé donc baza obligé ya kokangaka bana différenciation po bazwa mbongo soki bakangi mwana oye awa plainte eza te moto ape ya mikie okile wapi plainte oyo mwana asambeli eza te okobana na 150 000 100 000 amende 50 000 nama papa nama papa bazokanga yo aboko na poche nama papa android epona bango ekila epona na bakomaso bakangi yo bakotulolo awa tokosenga kaka na bakonzi ya bapolisier en tout cas boyeba kotiaka bapolisier surtout na médecin et rétablissement d'ordre public po mingi ya bapolisier baza kaka baamateur na musala oyo botala ndenge mama oyo akufi nani sikoyo akozwa baresponsabilité ya libota na ye justice sala musala na yo yango mpe biso tobetisi kaka mbonda likambo ya bapasserelle na Kinshasa tokoma kokamwa toyebi te soki tozali na village oveke to pe na village mpangu botala neti passerelle oyo eza kaka awa na capitale précisement na ngambo ya pont kuna na route mokali yango nde esungaka population po bakatisa ngambo na ngambo mais eta nango mawa trop mawa plein pe kokamwa on dirait côté oyo babosana bango mais balepite bayaka mopanzi oyo pona koluka bavoi bavote bango kasi soki bakoti kaka parlement babosani population même na bavacances parlementaire na bango bayaka kutu te passerelle oyo babengaka yango na kombo ya pont kapwepwe kokatisa yango il faut osala angele po tetanosi soki kaka okwei eza pe kobenda insécurité moko ya mabe makasi na butu population baleli mito po osu basaleli biso awa eza po moya kitoko nzela mo principal na mito nzela oyo koto nde eza bo ebeba nzela batu balekaka awa
na minute ndenge ezala nzela oyo ezala moya bien nzela kitoko faut batela biso pena ba minda public awa si batela biso awa normal mais physique bakomo telema awa bakala batu awa babotela bango basaki siko nzela nini bakoleka awa awa tokosenga kaka na ba autorité ya mboka beaucoup plus ba décideur ya ville ya Kinshasa bosuka kaka na Gombe te na limité te bokitana na Kimbaseke na route mokali na ngambo ya pont bomona eta ya pont kapwe ndenge ekoma pe bolukela ngo solution 2023 mingi bakozala sanctionné pour to éviter discours nini bakomemela population pour depuis bakoma ba ministre topé bakoma ba député depuis bakenda parlement atelo komoka malunga basali la population ezalité biso magazine d'actualité mbonda ekolo tozakaka koloba eyokani Nzambe tango akelaki mokili akelaki mwasi na basili na ye na manzaka na ye kasi toza koyeba te lelo tokoma komona ba jeune fille kotia manzaka kotia basili importance nango ezalaka nini pe tango nini tokoki kotia basili yango boyo kandenge batu balobaki wana namonaka sili déjà nzambe asali yo naturel yo kende ko bakisa sosilo ko mususu pona nini ngavo mandenge basi batiaka ndengo wana na sepela nango te apart wana toza sona manzaka po yo mwasi soki obagisi manzaka kosokola na yo eza ndenge nini bilamba okosokola ndenge nini vraiment po na ngavo mwa babiloko wana eza mabe yango zo boma bango bamiso yo batiaka basili na bamanzaka wana eza mabe po basili enanu ezoboma miso soki oza malamu miso na ye eza bien te okokisa 40 te okomona lisusu bien te maya miso ere ezobima ere nyonso ezobebisa miso manzaka eza pe kitoko te eza ka signe ya diable tokosenga na bandeko na biso bana basi boyebaka utilisation ya basili pe ya banzaka tango nyonso esengaka te kaka kotia manzaka esengaka te kaka kotia sili parce que parfois ekoki kobebisa miso na bino parfois pe ekoki kobebisa manzaka parfois pe ekoki koampeshe yo kosala musala toyeba ete basili totiaka ngo air moko na tango ya bafeti manzaka pe mema kasi bana basi tokomi kolekisa ndelo totika eza malamu te tobeti kaka mbonda tout ça yango pour la bolingo to bolamu ya République démocratique du Congo en particulier ville province ya Kinshasa Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo to abordaka basi nyonso lokola politique économique socio-culturel religion pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso ko ba commune ya biso ya Gombe ezali géré te nous avons un bourgmestre très incompétent na commune ya Gombe avec bango kine ko bonga déjà bo sote ko zalate érosion ko zalate parce que bango ba solada ba bisimbi et ça la passe de to monaka en cas de meurtre ezali ko salema parce que bandeko bato benga bango ba malfrant o ba yaka wana ko profiter na pona molili esika ba moni insécurité ezali ba bandiko molili ezali obscurité ba bandiko créer insécurité c'est-à-dire quoi to yebi c'est ba ko sala bango ne ba ko gérer ba commune o ezali base ya chef de l'état o yemo ko azaka ya katia ko préparer pona
et soutenir. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balider oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi balider ya solo pe to beteli bango kambonda. Tout ce qu'on a été la commune na bino numéro na biso zali yangwana ya